Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ba chinois, ba téléspectateurs, na batu oyo, balingaka Karine Mokonzi, na kanisa ba enveloppe sebongami. Pambate le 7 novembre 2021, anniversaire ya Karine Mokonzi, la baronne, Mama YouTube. Na kanisa enveloppe eza ya kobongama. Pondenga zawana, ba cadeau na yebite soki penza, akoza nango besoin. Bon, ezalaka kaka toujours nécessaire ba cadeau. Mais je crois, na yebite, je crois, ekoza ba sac. Bon, mais na yebite, ye moka yebi. Mais loko ba bengi enveloppe, et loko ba bengi ya kokauka. Autrement dit billet, héros, wanande, et ça la bien. Ata yonde ko kadisa bien. Karine ninga bongsanda kubongo. Biloko toza complet. Oyezo gêné ko tuna beauté ya ndako. Atiango na garage. Lokola na komi na voiture na garage te. Abombaka ngo na garage. Mais siko bokanisa malamu. Siko 5 personnes so bopesi ba cadeau ya biloko. Na tchekaka 5 nano. Bopesi faire. Aosa na ngonini. Asa déjà na faire. Bo calculer. Bopesi banzungu. Asa na banzungu. Bopesi robe de nuit. Asa na ngo. Bokoloba abakisa kaka. Mais problème eza nde place ya kotiaka ngo. Place nde bisika kotiango. Mais ya kokauka. Ya kokauka ata na lobi te. Ya kokauka ba billet wana. Wana bino mo boyebi. Place ya kotiango. Eza mulai. Botondisa ngo soki bokoka. Etondaka te. Alors, ata bino moko. Tango oza chinois. Oza téléspectateur. Oza moto osepelaka na Karine Mokonzi. Cadeau nini oyo kokotia na anniversaire na ye. En plus, aza na moment moko ya bien. Aza na Lola na Belgique. Aza pe ye moko na ndako. Aza na copain na ye azakani na Suisse. Na kanisa soko linga Karine Mokonzi. Oza chinois, oza téléspectateur, même oza zozo. Oyebi ke bisika aza sikoyo. Esengeli azala wana. Eza parmi wa bisika yozo linga azala. Alors, cadeau na ye, ya le 7 novembre, d'après yo, eloko nini na kitoko kokosala. Kaka ba billet o ekauka. Parce que Karine na poto, asaka ngani na mbongo te. Même na kati ya Congo, asaka na mbongo te. Asalela ngo eloko. Afutela ndako, alia, alesa na bato équipe nationale, pe asunga babola. Boyebi yango bien. Karine asunga sans ONG ake pesa sur place. Apesa ba aide. Ndenge moko na bato basana ba million, ye na rien, make pesa. Oria kanisa mbongo na ye po ya poto, make pesa. Alors, awa peso bo pese ba billet. Bien sûr, avec des pesa na babola te. Po awa babola bakipaka bango na ndenge sengeli. Mais awa akozongisela ngo bino, akozongisela ngo biso na musique, na musala. Donc, na linga lo baboy. Mbongo oya kokozwa na cadeau. Ba cadeau boko pesa na anniversaire
ekokosunga ye po te makambo na miziki po esengaka mbongo esengaka kaka te akompose nzembo esengaka kaka te aza na manager na producteur non esengaka mbongo bafrais mpo na kodeplace bafrais mpo na kosala makambo boye donc esengaka mpenza mbongo mpo soki esengaka kaka mongongo toza na bato ebele na poto awa surtout bamusicien oyo bayemba na bagroupe ya minene nde babimisaka banzembo na facilité alors Karine Mokonzi bakado ya Noël soki ekozala babillet oyo ekauka ekozala kitoko mpo cagnotte eza fond mpo na bafere eza mpe kaka chiffre oyo batiaki 10 000 euros nakanisa biso soka na poto boyebi yango bien affaire mpo moto abanda yango minimum dona se ebandi na ba 18 000 Simon Mati mosusu ebandi na 25 000 me ye atie 10 000 bon nayebi ndenge akobandela te me nga nayebi 10 000 eza mpenza moke me bon ye lokola yebi aza na 10 000 na ye oyo akozwa 5 000 sekangamaki sikoyo 5 000 mosusu ekokangama ekoka 10 000 donc wana etali miziki te etali makambo mosusu te etali business ya Karine Mokonzi donc etali bafere soki mafuta soki bachapeau na bajene soki basaki bolela mpe basaki ya bino ntango mosu akotekelaka bino basaki nga nayebi donc oyo kaka ekoya on sait jamais ye moko akotala na baconseil na ye akobanda yango mpe mbala moko te mbongo ekokoka sikoyo na 2021 makoko banda yango na 2022 po 2021 namoni ndenge akobandela yango te bon ye moko ayebi mais tokomi na bafete premièrement anniversaire na ye deuxièmement mbongo wana soki ekomi na maboko ne fo ekota nano na baprière fo evanda nano wana calme fo asala makambo mosusu donc elakisi kaka 2022 yango tokozwa makambo etali business ya Karine 2022 yango tokozwa musique ya Karine Mokonzi 2022 yango tokozwa résidence mosusu ya sika ya Karine ou bien kokontinue kaka bisika za mais résidence ya sika c'est possible akochange lisusu wana eza vie ya bastar botuna mingi te yango wana bomituna na bino moko na babillet oyo eza na bapoche na bino na bakonti na bino ya banke le 7 novembre 2021 bolingi ekoma na maboko ya Karine na ndenge nini na konti na ye ya banke na nzela ya Mère Fashion de Nantes to ndenge kaka ekendeke ekoma ti na maboko na ye en tout cas ekosala bino bien ekosala mpe la baronne bien ekosala biso mpe bien ekosala motu nyonso bien oyo alingaka Karine oyo asepelaka na Karine mpe oyo aza na la Chine bandeko nga papa Robo napesi bino message ya anniversaire ya Karine Mokonzi etikali le 7 novembre eza un mois te le 7 novembre ezali au moins tokalikile ba 17 jours ou bien 18 jours donc etikali ba semaine donc 2 semaines ou bien 3 semaines donc 2 semaines na ndambu kaka toloba pour semaine moko ezalaka 7 jours 7 fois 3 21 alors doit na 2 semaines na ndambu bino pe na yebi bambongo eza nango na poche bakonfirme eleki ebele tobimi te awa tobimi te mutu nyonso bambongo ematia surtout baoyo baza na baniongo so bofuti baniongo te seke boza na bino kaka bakidi ya mfuka
pour confinement oyo koloba économie ne qualité à cause. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.